fille intelligente biso tozalaka batamayele na famille buta ma Bianca nga vraiment mingi na linga na benye ma Bianca parce que na ba respect on a benye maman ma Bianca bonjour Pamela ça va vraiment ça va toko so va benga ma Bianca biso tondina na question biso vraiment to vanga na toza maman oza yele oza maman na famille libota biso to accepte mo makasi santé moi d'autres n'ani moi qui mais Dieu fait grâce mais là ça va. Merci beaucoup ma Bianca maintenant ça va to beta na moi di solo belle fille Kanzila patron ça va vraiment moi na moi so na femme forte alali ala muke lo kete lelo oyo penza nzambe na moi quelque chose oyo pambolinga moyena lia nga mokote na ko lia na baninga na ba orphelin na ba orpheline tango mona ki vidéo wana belle fille Kanzila orphelina et ça la ki on a ndeni en tout cas c'est un poste vraiment c'est un poste là donc pour ça de Nathalie et ba parents na bazaba avec papa na maman na bazaba mona fierté ya mwana bango osala ba mona honneur le coup mwana oyo papa na maman na bangia bazwa vraiment belle vie na habité na koloba ni pona boza partout bokate la belle vie botini na en tout cas maman nzamba pambola parce que otala biso bato mosusu tozanga baparent boye ozaki na mpota peut-être natanga classe na koma bandiko moko boye na bokasion wana epesa maseke mais komona belfi aza na baparent te baoki kosoutenir bano mpe oyo baza boferi ndeti ye baoki soutenir bango asuki wana te tala afutela bana 30 année mobimba afuteli bana wana asuki mpe na afuta bango minerval te akesoma ya biloko ya kolia atikeli bango presque biloko ya 1 mois sur 3 mois si je ne me trompe pas bakaye na bango babiloko na bango to bauniforme yaya moto abongo ntango olingi ofinga ye nzambe okabia otaka bolamu na ye bano oyo wana bano bazanga loso bazwi loso balie obi merci comme bapesi belvi wana bano bazangaki bauniforme aoki classe leo na sac ya sika chemise ya sika ketch ya sika ake mpe babengani na minerval ata mokolo moko te sikoyo yo moto abongo vai na kiti ofingi bebe yaya obi bituma belvi combien nzambe alongisaka babolamu ezokaka aosala yango te mpo alakisa bato kenga na sali te aosala yango parce que eza nature na ye eza bongo parce que eza facilité epesamela motu nyonso te quelque chose oza patron ou patronne mais c'est pas okabana moto abotamaka nango yaya tomona baboss baza ebele na Kinshasa baka soki na Victor omona mwana moko aza tala liso liye koya mais so olandeli opération nango ekokokute nango mpa ba $10,000 siposo ba $10,000 eza ebele mais toza na baboso ndenge aza bongo misiko omona $100,000 azwa yango lo opamba bakotraite mpe baza na bavolonté wana peut-être biso yosalisa te babelfi ya lelo aza nango te akozala ye biso kaka na $1,000 ya pasi azwi $1,000 na olia monga moko te nalia na bana ebongo loso akomi na ba 100,000 ba 300,000 wana eza nde yebike bafazia bazala sutela nzela en tout cas babelvi vraiment bravo mumela na okuti mumela vraiment nde eza bongo ozomérite noma kobengamaka la patron apenza la patron en tout cas belvi kandi la patron biso nyonso tozaka bofeli loko ayo mais yo nzambe apesi yo mwa makoki wana ya kokende nango bato sikoyo mpo bato ebele baolobaka eza semblant toyebi yo ke yo vivra na semblant te ebandi lelo te posala yango depuis kala eza nde soni ezosala bango bongo continue bongo babienfait epolaka te nzambe akopambolako kaka ti donc yo nzambe otika okato maboko te mabiaka mpenza tema tobeta lisolo ya belvi Kanzila patrona toyokana mwa audio oyo na yo soki réponse na yo kokozala nini soit impression ekokozala nini parce que nga nazangi makambo ya koloba na voice oyo ou na émission oyo soki tokokolanda ngo na nzo nanga après tokozonga na nsima.
Belgique, bah, s'est retrouvé en France à bloquer. Oui. Wana ba dire ya mida to mona ki direct asala ki na yebi ke so la direct en oui na mona ki en kamoni likoka na za makambo likoka wa mida wa za makambo. Est-ce que la logique des choses bobo kamba ke to faut moi ça bien vraiment bobo non lenga za bongo nini azana ayiki na bobo manoka ya awa Kinshasa lata bien garçon mon propre atambola makolo te na mutuka ni mo ya bien ba mna tout bien pour so lié mandenga za bo wito ndimi moi sa Belgique na benga ki a bloqué moi sa Belgique ki na France so za Belgique to mangi penser sur lui avec na Belgique avec France c'était à Barcelone. Koko soki lo nezanga ke ndenga zaki na Belgique bonga alongo Belgique ate OK ça va nazo na kena tala ba ndeko nga ba Barcelone ba te ba lobi a komi na Belgique te place ba bengela ki ya ke France utabenga ki aza moi sa Belgique mais ya ke France ouais en tout cas donc bobo tseke poto bo moi snem ta bengi donc bobo zangi mbongo son ba lié te moi sa bengi c'est parce que ceux qui bobo a répondre était na ba appel obin ça va voice c'est ma voice toi na posa na toi na posa na ngaya na toi na toi na posa na bobo ninga za bon asta bobo asta makasi banda le loti sila aotika la asta eza na ngona voice note si sa personne ta bobo eza na ngona voice note sa bobo te e matsa su bobo makasi omona tomona ba masoko ba sambusa bango ba brondi ba sambusa bango ba escoquer ba sapoto ba sajibo epesa bango makambo donc omoni kala to bango bangela ba voice o mwasi moko ya poto te o ba mutaka epesa lo ba makambo ebele ba mutakalisation wana ba voice wana pe fula ba tebele donc ndenge za bongo yana voice mota grave o bo banga eza na ok, mais tout le monde est président de Bobo à saluer l'émission. Mon copain a eu droit de réponse. Pas répondre bango, mais tout si ça n'a pas wana. Les autres président Bobo Manoka na famille Bota na SB. A jouer à ming na SB. Ce qu'on va propos au bâtonnier wana. Est-ce que président Bobo a son courage donc retourner na SB ou pas? Ya. Ma voice mon que je circuler na TikTok. Moi swana aza abaku en tout cas na belle de quoi na soki na yebi soki ezake ami moni certaine ba photo na epo na ebite aza moi ça féliciter alobi bien ambi les abaku otika sila vanda sila sa mosalo tiko kabola sila na bandeko na ye bazo comprendre que sila ndenge aza bongo aza aposa mama top sila aza aposa bobo wana ka bango wana les abaku bafinaki omar bango wana ka bato bafinga omar bafinga bobo bango wana kaka lelo omar aza sokuna te lelo bobo aza sokuna te matop aza sokuna te milo asokuna te azwa asokuna te tozwi bapeshanga badina na baasokuna te yaya bakomédian bango na to bakesila te sikokuna otika na banani omona place bango bakokwesama na bango babi force ya bisanga bato nyonso wana eza na force ya motu moko soki tozosoki ndenge aza bongo na sp bato wana tu bato babo bana bapezaka babobo bapezaka makasi na oyebi so ozwi tabla bobo totyaka neti na nini na likambo mabele tala ndenge avandi na kiti soki moto abongo oyo ozangi ye yango ntuka besimba bato wana makasi bapapa serge wana babobo wana bageshe wana bapiro wana bamilo wana betoile wana batop wana baleya wana baturbo wana bela simba bango makasi en tout cas respect famille mbote ezalaka nango epa na bino papa en tout cas toyebi te mokolo nini bokoza na famille mbota te famille mbota efindi au grand jamais lelo oko na kokoloba tanke mo moto mayele na nde na raisonnaka est-ce que oyo nyonso eza faute ya mama na biso mamisi te parce que ye moko ntango asalaki basortie médiatique na ye alobaki bafanatike bagérara bango te lelo oyo basort oyo baretombe oyo nyonso ezokoya mpona nga na opesa tor na ye moko mpo tomona baguerre ya fali pupa na robino awa fali aloba babongela ye moto mais tomona mama ya biso asila alobaki bafanatike bakangaka bango te wana baza baange adorable
oye moko abenga bango baange adorable yaya eza na eloko moko te oyo kokopekisa ye wana baza baange adorable na ye botikalaka baange adorable na ye donc ndenge aza bongo aza na moto oyo ya kopekisa te bango tu baza baange adorable epa na ye donc nyonso tu baya nango na tele epana eza wi ya mai. Ok, merci beaucoup. Donc, comme nous avons suka émission na biso marabi anga bambote na oliloba suka poto kabwan. Vraiment merci beaucoup famille Libota Momo déjà fait un film sur ton aussi là comme oh vraiment donc toujours pour taper c'est qu'à temps de la fin il y a un rôle dans le temps de la fin il y a solo dans le temps de la fin déjà il y a un rôle non mercredi déjà bon au premier épisode na bino pour le leza bazo voir déjà ba making of ya making of na personnage ba jouer na film donc les abons donc ce qui est mercredi déjà bon au premier épisode na bino déjà et à temps de la fin en tout cas famille boto consommer film na biso oyo to zonga to banda susu banda na kin makambo si to yo suka la temps de la fin les autres banda to banda la susu na la kosa na bien on va na bile na to molesa na Coco Kidima aux États-Unis et merci na Odek Lesa mes filles Lesa Irene Kaluta Nabi Kaluta et pourquoi pas Patricia Branco. Un grand merci Ada Jolubadja de Turquie Luanda Kinshasa babi meilleure agence Soudika na Turquie que le Ada Joana na Kata Paris au wapi Rose Mengi Gaza wana vous avez vraiment aidé Fondation Guy Swango. Merci beaucoup na famille merci na Emoko merci na Tonton Yams en tout cas abonné à Bianca Zanga na esa ibino c'est beau ça rappeler besoin ça Tonton Yams grâce na ele yango matozande tozali en tout cas merci beaucoup na Sami Kanamba. OK, merci beaucoup vraiment to komi na suka émission na biso kande to babo consommer film temps de la fin et belle vie kandi Poutine yokata maboko bravo bafinga na bango biso to koma biso to pesa kibino défi ke papier na bic to lakisa na mayele poto comprendre banani baza banani te biso mafinga tozana mafinga te mayele ka ya papier na bic. Merci beaucoup na babonné na biso nyonso bo s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino wana vraiment ça la nga bien pour améliorer les sous pour ça la bino musala kitoko papa Faustin Ngombo de Bruxelles je te salue maman BBC Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris et pourquoi pas Amoyaya chérie Jean Mboso na kati ya Belgique on a bambote no délai après ça que au pile wana sikate.